En tout cas, Ingeta. Peuple. Mokonzi. Peuple. Mokonzi. Nalanga Mokonzi. Peuple. En tout cas, bandeko, to pesino mbote ozolami biso partout. To salaki awa avec Pati la belle to bato tine la poto. Donc bana Hollande te maki peuple Mokonzi na kota Rotterdam. Mais to fait peut-être discipline na bango. Baboya qui réunion ezala filmer parce que basolo masolo abe masolo 4 bato bakei to tira quelque tête bazali awa nde sikoyo to me bango mais na nga moko te lokola ko TV to sana site mo ba unene travail awa na kati ya mboka oyo masolo ya sika avec Pati la belle moi sur oyo si beauté na ye apesi ba na mboka na biso te betelo maboko Pati la belle azandeni awa za kitoko to yamba kilelo peuple Mokonzi outi na Belgique et qui kotala na France pe partout hein oui ba outi partout to sangani a kati na Hollande po balobi ndako oyo mbaka bapa te ndako e pambola côté voilà qui vraiment to bango malgré bato bele balobaki mais to ko boya ko yamba bango te po ndeka na outi ko lobanda ko mbaka bapa te e pambola mité to solo to outi ko sala réunion awa to na suka bande ko soso si bakiri bao batikali on tuna bango ba pression na bango pola mkona lelo eza bango te eza bango Pati la belle siko tu peux seulement loba ouais tu peux seulement loba Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. Peuple Mokonzi. bandeko babolingo na kombo ya Dieu tout puissant biso to ba chrétien fait kozongisa lokumu epai ya Nzambe parce que tozotambola tout le temps bitumbo depuis mboka na biso eza na occupation tout le temps totambolaka na baautorité parce que Nzambe moto abatela biso na mwana na Yesu Christ tozongisi lokumu epai notre prophète Fumu Kimbangu kolo mabele ya Congo tozongisi lokumu na biso ndenge toye awa epai akoko na biso Papa Lumbumba apesa biso makasi na bitumbo tozobundela peuple po biso na peuple Mokonzi tobundelaka moto te tobundelaka ne nation biso na peuple Mokonzi na liboso na biso moto aza te na sima na biso pe moto aza te na likolo Dieu tout puissant na se ya mabele ya Congo c'est la nation congolaise yango toyaki awa kovandisa peuple Mokonzi mpona kokota na kati ya Hollande na surtout na mboka Rotterdam mpona kokutana na bandeko ya Koko Luoz na bapapa Cobra na elongo ya ba Goliata na elongo bandeko Pati de Jésus masolo eleki kitoko diaspora congolais toza koyebisa bino na nkombo ya 12 millions de morts banda lelo nde tovandi awa bopesa peuple Mokonzi confiance etake biso tout wana kati ya nation congolaise peuple Mokonzi. peuple Mokonzi. nanango Mokonzi Peuple. boya lisusu na maseki na bapolitiki na bino ba mafia bokoseka lisusu na peuple Mokonzi oyo enokomi longwa 1960 tina l'an 2015 yango tosalaki réunion voix na biso tosepeli pourquoi parce que toza na besoin ya peuple nyonso ya diaspora pe ya Congo tosangana bomoko parce que mboka na biso ezali na occupation bandeko na biso na minute na kati ya internet bomoni bandoki ya Congo basi bamonani bosi bomoni baloki ya Congo yango biso tolobi na peuple Mokonzi toza na besoin kaka ya soulèvement Populaire. soulèvement Populaire. soulèvement Populaire. mpona ni soulèvement populaire parce que bandeko ya soi-disant babima bapoliticien ya Congo balingi biso bapeuple congolais totikala na esclavage tozala kaka na nsima ya bapaya biso mpe peuple tobai yango toyaki ya Hollande tosepeli masolo eleki kitoko bandeko na ngai diaspora tokotikala jamais kodecevoir bino babundisaka Nzambe te toyaki awa na salle oyo epa passer Pati de Jésus ndoi ya Jésus Christ elongo na mama Verombula ngana bapichu shomongo elongo na mama Didier Asuta ba maître Kelimaka punda commandant iso bien parler ba papa Edi Bolombo ba papa Patrick ba star leta to sepeli na Koko Luozi na mama Verombula nga to sepeli na Pati la belle peuple diaspora bopesa biso confiance biso nde lelo oyo tokotambola na bato tozali voix
mouvement na biso yali tolongola occupation toboyi élection na kati ya Congo toboyi élection na kati ya Congo toboyi élection na kati ya Congo ari di police kanam de ari di police kanam de na kati si tosuki awa et puis tosepeli pe ndeko na biso Patrick Efonja Somi Équateur ayaki awa do merci nzambe a protéger ba diaspora peuple merci Boti Kolanda wazala ki wayambo atopesa a parti zaki presseur ya moni organisation et là c'est payé awa mutuka mo lobby oui ezate ki obona mutuka lobby mo ndene oui linko la que non changement bombe comme kokota na komba moniko kala ezalaki te mais peuple konzi vraiment memi vraiment changement wana que non na discipline oui na discipline quoi. En tout cas, dans ce cas, on a fait un site na biso au Nakati Hollande, les allés masolo à Sika. Oui, tu peux répéter le collègue à Congo. Il y a pas d'aller site na biso à la Nakati Hollande. Voilà. Beaucoup de masolo à Sika. Oh, de connaissance maman combattante maman Congo. Basolo comme maman qui pas plus à Bunda quand tu as bomba Bunda. Et tu as bien le collègue à Congo TV.com. Tu peux s'initier la caméra. Les grands combattants Goliath. Bon, c'était la carte à la caméra, tout ça, Carlos Calusa, Azanabi Sokuna, Mère Blanchère, et Peuple Mokondi, merci Mingi.